Banda. Ata molili ezo umela suka suka pole etana batata umeli mingi na misala butu ozokisa ozwa biloko batu nako na kanai na lelo badega nyonso tosupportaki pourquoi pas to engagé na baproblème oyo tozwami eza problème te mpo na nga eza délivrance parce que quelque part na bana mpe koluka délivrance nazwa identité normale réelle mpo na kozala utile na société na bande kozwa moto mais en charge ya président de la République Fatou Beton nde alingisi koyo a éduqué masse na comportement oyo ya logique. Alors na remercier bandeko oyo batikali na botambola na botosi bomema mboka na limemia botika mobulu boya bosengage l'état ezali reportage na okende nini naoke nini aéroport
Bonjour. Message des amis. Message des amis. On a regretté premièrement dans le bateau Bazolila. Pour moi, nous sommes à Bazo Pexaé. C'est-à-dire que dans le bateau, il y a fallu. Elle a violé. Elle a kata. Elle a porté la bateau banda. Elle a remonté au sentiment. Mais elle a dit que Kangié pour aller Golila. C'est-à-dire que le malamu. Fallait voir bouillir en haut. Mais moi, dans ce lit, ma bébé Kangié les lots. Il faut que encourager les malades à moi. Bateau ezaki ba violaki, bateau ezaki ba kataki, bateau ba botolaki ba biloko. Bandaki ko se soucier en côté. Bino ba parents na ba banda ko sepela. Mais ezaki ba kangi bango na mabe ba sala, ba komi ko encourager les malades kolela. Biso ba innocent, est-ce que ba kangi bango na mabe na bango ba sala. La salaire de péché c'est la mort. Et c'est ngi ba mériter oyo ba sala ki. Ba ba innocent. Nzambe abunda pona bango, mais ba oyo baza ba innocenté ba kende. Sinakikole précisément na quartier Baoumide, na quartier Dik, na quartier Mombase, précisément na terrain ya Jivel. Tozomona na butu basoda bazoya a groupe na minduku bakoboma bilu bazwi biloko bakei soko lobi babomi yo tosufri boye tomoni boye makambo oyo tozosepela bakende ti na quartier na biso précisément na Kikole quartier Dik Mombase quartier Baoumoude bakende na même manière oyo baza kosala koto oyo bakende kosala epa na biso na Kikole tosali boye tozolala te. De même manière, on va maltraiter les na koto, on maltraiter bango pe na commune ya Nsele, to souffrir makasi. Merci beaucoup.
La liste va pour nous, nous sommes à faire un rateur. Et là, pour la moussala en boca. Chantal Mbote baleki na ngai batonda Moïse Nester yango Timothée na kedi na ngamena koyaka basambela mpona ngai me nazali innocent nakufi marti kosala eloko te mene nake boye baotoliaki na bango mbongo baolanganga mpe kaka kosala eloko te nakufi victime me nzambe likolo ayebi batiangaka na mabondeli pesa mena na ngai mbote esili nango Il faut d'abord que la vie soit cerveau, préparer ma peau, que ça va beaucoup, que mon que ça n'a pas na bango, ainsi de suite. Pour laver, on a mis pour laver, c'est-à-dire que ça va mater assis. On est belé mingi baza wa bakoli kana bana. Bakoso bakoli na ndako me bakoli vraiment éducation à la volonté. Il faut apprendre pour qui ça va. Il faut servir. Bali mboka baservir parce que ebele mingi baza wana balobaka oh non l'état social la biso et bango basala la tolingi to comment on peut dire to recadrer bango to zongisa bango na isika osidi va comprendre kaka que va comprendre que ezaka ka l'état ou to sala la bango pe ba sala pour leur vie bien sûr parce que oyebi que à la fin quand on est ça vous allez embaucher les services à la fin ils auront leur salaire et en même temps ils vont travailler pour la ko tia kimia ko population vive maintenant kimia bato nyonso batumisa population koluka bango de façon que kimia eza makambo makulu eza makambo moko ya makasi ya makambo ya social eza makambo moko eza facile te ya malamu tozwaki basocial moko na mboka na bamoyen mpo tosala yango tosali yango oyo ya 5e vague mais sengeli bamoyen mosusu econtinue soki kocontinue kotrake koluka bakuluna ti kimia eza
omoni na terrain so bomoni na terrain botala pourcentage leo ekiti makasi bato batambola makimi ezali eza esengo mpo tokokontinue tokobese bra te tokontinue koluka bango de façon ke kimi ezala mais esengeli bino mpe bapresse baka chaque fois presse basalisa biso la population edénonce totiaki baboîte aux lettres ti lelo biso batiaka te na opération tosali oyo bana biso bazali bana ka lufungula bana ka kabila bana ka kokolo eza te ke toluka kaka bana basi non bana na biso bazali ya baofficier bamei baye na bana bango na kati wana et puis esengeli koyeba ke tokangaki 520 personnes totinika 330 c'est que bamosusu wana batika totali oyo baza bainocent bamosusu tomoni clair te batikana tocontinue bainvestigation tocontinue parce que oza na site ya transit soki batikali wana o bavéritable na site de transit batikalaka wana 1 mois 2 mois toza na site de transit atandaki bakende eza te ke baza eza arrestation administrative eza makambo to ya baza wana bazozela soki aza innocent totiki bango bakende